parce que ça combien kaka ville à Kinshasa, combien de millions aux gens de la générale na ville à Kinshasa. Aéroport international eza à Kinshasa. Nous avons des usines ya minene eza awa. Eza capitale ya Congo oyo awa. Bon, on a collecté plus de 25 millions de dollars et plus de 25 millions de dollars on a collecté le Makambaram et ils ont soutenu gratuité enseignement. Nous sommes dans quel pays? Gratuité enseignement, tout le monde qui ministre maître Tony Mwaba ministre il y a EPC Olani qui Banque mondiale est soutenue gratuité. FMI est soutenu gratuité. Trésor public est soutenu gratuité. Naram est-ce que cahier de charges, il y a un cahier de charges na yé. Est-ce que non ram moi est soutenu gratuité d'enseignement? N'habitez tant à dire que non bon ram ils ont soutenu gratuité d'enseignement. Et ça pour aller mbisa mukonzambo kamuté maman qui a été escroquerie na wat bazo le la pour nanga ça bénéfique pour et soit accompagner vision non papa molia avec non président na sepeli ndenge osali makambo boye nga natiaki signature po bakoisa yo neza wana na retirer amona kana que ça qui gagne on na Molière lokabi que non Lisa bonga na ye junior bonga na bana mama kangu na botsa na okene wapi wasa fana na bumba na okene wapi et le papa molia c'est le salut de tout un peuple mona. Mote ming na bandeko tout balandaka 3W Congo France. Merci na batno chope sarabiso chance ya kolanda chaîne na biso makasi chaîne lelo eza na visibilité bo s'abonner bo liker bo ta la chaîne na biso. Merci na batno soutenir rabiso mama Milinze mamotema tous pepele ya mbeto na ko bo sanate papa Léon Banze na peso mboto na musika na ko bo sanate ba Pauline ne au kabeza éducation lelo dans sali to sala analyse na mwana mboka ja famille ko ete ning toujours yambe mikolo tout ça ne ba analyse ba station nyonso zo dikana kati ya mboka na biso mwana mboka. Bonjour. Bonjour mon Cédric l'artiste, bonjour na batnyo sozo la nanga na Congo France, bonjour na présidente ya orphelinat excellence maman Magui Diaz na pesio mbote ensemble l'équipe mobimba ya orphelinat excellence ya Magui Diaz mbote pe na les boss José Didi Pumba oya Congo France et puis na ba bonne nyonso batala ka biso ba commentaka nazo ngeso likambo muna ndeko moko atunda kinga ayibisinga te déjà position na yo oza déjà mutalamuka na yibisaki ndeko wana position nanga fuye bana passe na za mwana mboka position nanga ezali place oyo tant na mona ndeko nanga na Selembao awata pe TV au même moment que mutu aza na Gombe mutu aza na Bumbu awata la télé au même moment que mutu aza ta mususu na limité mutu aza na Kinkole aoli ata mususu aoza pe ba soins de santé ndengi moko na bato bazata mususu pe na pouvoir parce que Constitution monsieur le Biango, aucun Congolais n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous des Congolais. Voilà pourquoi Bakomaka jamais peuplé na majuscule, Bakomaka toujours et plutôt na pluriel, Bakomaka toujours na singulier. Pour dire quoi, nous sommes tous un. Tout ça est loko moko parce que Congo est kaka moko. Moko kaka moko Fati. Pour soutenir Fati, oui. Vision de toi soutenir mais mutuye moko de toi soutenir c'est pourquoi pour soutenir mutuye moko yango bimakana ki jalelo yango tinda esala ke 18 ans ya Kabila et ba kisama ba age misto komona ba age to komona ngo le temps mususu pe otali pe ba conditions sociales na biso pe ezali pe mama plein ozomona muna et là watu mususu to mususu se comprendre raté yango wana ba bisa biso la jeunesse et l'espoir l'avenir de demain muna to koli to botami to nuni to tangi ba classe to sisi ba classe wapi demain na biso ngo zokoka. Merci mon amour. Quand sur la sur la 4 émission, la 3W Congo France, avino par rapport ya Ram au le to moni ba bengsaki ministre même bon et tamoli mingi na 4 ya plein air au exagéré chemin au moni makambo yo c'est de l'escroquerie. Voilà pourquoi on va venir tout soutenir vision et notre soutenir Batu. Pour Kibasa Maliba Zali ministre ya PTNT yem tele biso mambaram oyo et puis chose grave Kibasa Maliba dans l'Assemblée nationale azo vanir que non Ram bon on a collecté plus de 25 millions de dollars et plus de 25 millions de dollars on a collecté le makambaram et ils ont soutenu gratuité enseignement. Nous sommes dans quel pays? Gratuité enseignement tout le monde qui ministre maître Tony Mwaba ministre il y a EPC Olani que non Banque mondiale est soutenue gratuité. FMI est soutenu gratuité. Trésor public est soutenu gratuité. Naram est-ce que cahier de charges, il y a un cahier de charges na yé. Est-ce que non ram moi est soutenu gratuité d'enseignement? N'habitez tant à dire que non
mbongo ram ils ont soutenir gratuité enseignement et ça pour aller mbisa mokonza mboka mutema mama kate escroquerie na wat bazole la wana pona nga ça bénéfique pour et soit accompagner vision non ça doit cesser mon c'est très trop c'est trop ram moi ba ki bando kolia ba tout ceux qui sans unité le mois ça quelques beaux les mois mais ce qu'on reste to ça tenter expérience ngana to recharger ta minute ça en direct au mona bazolia bato plus de 150 unités 200 unités solo si ko betelanga Congo ezana plus de 80 millions d'habitants betelanga siko aole siko akati nga $2 akati $2 akati Congo $2 mais bimise biso plus de 25 millions de dollars mais c'est peu ozoma que non makambo auto décret na tango ya Kabila yango bat baoya na siko d'une manière siko numérique atanga Kabila ram ko teza quitté oui akoya nango mais tango konza mboka sengi ba si rasseoir dossier o makambo ba ram o pour balelaki bat ba marchaki bat bakanga ba pour makambo ram o fati tant que boulisa bisete Kibasta sope makambo oyo soki Kibasta azale na ministère et ça na régime ya Fati mais tant mukolo vision abiso que non si rasseoir dossier wana makambo bara mwana tika mama maneleka osani il doit carrément se soumettre mais tant asali grosse tête c'est pour dire quoi le gars Kibasta maliba papa na bango pasaka parmi les 13 parlementaires wa combattant kana papa Etienne Tshisekedi ndenge personne sa parole gérer pe Congo na ndenge na ye Kibasta maliba wala tsabiso nini ezaki Frédéric Kibasta papa na ine mtu atambo simbongo na parlement babenga ke lelo vendredi faka zonga sous le a s'expliquer a tweeté pour dire quoi moi c'est présenté ça pour une raison de santé moi je me pose des questions bango tant ba yiba ka babela raté pendant que biso exposé biso ba moustique biso to bela mais bango babela raté mais ce que ba convoquer moko kabu malade so akotika makala à lundi tu comme mercredi au moins un médecin a tweeté voilà à ça malade pour dire quoi mboka batambusaka ngona sentimate ce qui fatia kotala kino Kibasta c'est mon frère son père y a combattre avec mon père nasuka mutu bakofinge osafati et puis au comme on a 2023 ou 2028 Kibasta pas reposter parce que as président un parti politique souci à parti politique non ces aranini qu'on soit pouvoir qu'on conserver le plus longtemps que possible donc il y a plus des soucis aranini accéder un jour na pouvoir papa na bango qui Frédéric Kibasta bundaka bazwaka ngote muna pendant tout ce temps pendant que bango ba sala bongo la social peuple congolais les années Fati aza mutu autre parti ya socialiste IDPS o domona na 2 jours ah wenze salité o 2 jours ba wenze salité Fati a outi na parti ya socialiste IDPS la union pour la démocratie d'abord et le progrès social donc social la peuple congolais ça et progresser mais est-ce que le lot tout ça tout est machine depuis que Fati a commis na pouvoir est-ce que sur le plan social progrès ali ya budget na biso ko matara te réserve mati mais muna na bisako c'est insensé nazala $10 000 na palin mais na palin na nga le balin pour mafuta mbila ya loso le biko ba meliti même no ba voisin ba osekanga akobo wa keno na mbongo na banque ndo mona ngabo pendant que na ndaku na ba mona keno bolamba na pasi eza makambo to mona oyo omona ministre wa biso keno mbongo auto collecter na rempli de ceux qui de $250 000 et 150 millions sur 25 millions, ça contribue à la gratuité. Et c'est un fait ça qui gratuité enseignement. Alors que nous attendons que ça la rame. Banque Yebisanga, Banque mondiale soutenir gratuité, FMI soutenir gratuité, Trésor public soutenir gratuité. Tu peux au gentini gobemba kabaniko, ceux qui déjà ceux qui ils ont soutenu go pass, mbonga go pass, balba soutenir gratuité. Siko, c'est que ministre Nyon Saji Bina yabika non, na yiba pour soutenir gratuité enseignement. Mais telle ba condition wana ba otanga nango. Mokonza mboka c'est gratuité enseignement. Oui. Mokonza mboka a facilité ba nyonso batanga, bana batanga ofele. Mais telle condition nini bana batanga. Pendant que chaque ministère was en fait de fonctionnement na yango. Yebisanga. To moni a mettre to nimbo ba ministère EPC bani que non, ba pour ba ministère ba qui na grève té, ba oso 40 000 francs. Ou ko motiver bon pour ezonga musala. 40 000 francs c'est combien? 40 000 francs, $20. 40 000 francs, 20 au pesa moto. Un parent au pesa 20 000 francs. Oui. Tant que mais si on a pas profiter moi na autant à l'école offelé mais uniforme on peut s'en offelé té bakay on peut s'en offelé té ça tout ça on fait ça on peut s'en offelé té tout ça ça doit interpeller les chefs d'État pour dire quoi il a la vision il a la volonté certes mais il a décentralisé le pouvoir attirer au ministre oyo mais est-ce que vision oyo azanango volonté oyo azanango pour que a marqué pas histoire na 2023
est-ce que ba ministre neti bakibasa oyo bakibasa ba miyibi oyo ekokisama merci na ba gouverneur bangobila mbaka oyo ekokisama akongola ba prince minene kwa bikeno fatia olekana ba ministre ba olekana ba mona ba obeteli maboko mais akota na selemba aussi akota takata na bandal ana ba sekuna kota ba maya makelele kunati Chantini ngobila mbaka ye na oyo président assemblée nationale président assemblée provinciale basala clique na bango Godempo ya ana kitamu na maya makelele côté na biso bana ba traiter ba timolima o ba yoka béton wana to suka na projet ngwa biso tozalaka à la proximité à peuple tant to lobaka c'est pas que nous venons pour spéculer to ibaka mtozo loba donc qui déjà les gens en trop ils ont continué mais la forme moussous ils sont en forme améliorée au moins les locaux qui déjà c'est la facile la forme améliorée yango Fati Kabila na suka ba que non je n'ai pas pu réunir 5 bonnes personnes autour de moi Fati yekuta ba kala moko aozwa to kende na to omoni ba propos ya papa Molière ko monone basta oh ndekolaga Dardin Tibanyuma na lobby ai ala bagani azaba ba comédien parlementaire mutuneti Léon Malemba yobi na ngata ndekunanga junior mboui ai bisinga Junior ne Malemba asala gani na assemblée provinciale Liza le Malemba asala gani na donc comment on souffre na makambo oyo ya politique par héritage on ne peut pas léguer son enfant et loko yo moko maîtriser na noté on continue mon héritage yo moko na liembongo na kuzaki yo moko na papa Molière a maîtriser non politique c'est le quoi ça qui succès assume ça ka basima na yakena selemba kuna kote ba bolole kuna apesi ba basima assume ba saka ba fufu ba voter bango ba komi ko négocier ba pesi bango amituka awa ataki makele tana kaka mutu azo le kana pour dire que non tout ce qui ton numéro kokota na ba union sakango ba pesi ki biso ba mbongo ngala est-ce un parlementaire muna ils se disent baza ba mayelesi batata ba parler batata ba parlementaire tata ya braza awa batata ba parlementaire ba français en ndengeza la carte comment un parlementaire muto oso engagé muto oso pona ko légiférer ba loi c'est pas mibeko makasi ya mboka ebimaka ndeku bat ba sala kango kuna bat ba adopta kango ndekuna soki le moni seni na biso oyo kindi mbilinga po bango kuna ba ko intervenir oyo momeka kino ba pesi bango mbongo ba nga nazala wana ndekuna ni Daniel Safu ba proroger pour la 3e fois état de siège azoloba intérêt na biso nini pour ton dima ko siéger pour te proroger état de siège wana batika biso to parlementaire na kamwa na bi mais tango le kana télé abongisi cravate on ba bazala mbongo osumba ba cravate biso to zana ngote arobinse biso ba discours ba français mina misakana mais kende ko yoka makamba no ba sans caméra et ça passe ce qui fatia ko pesa confiance na ba député modèle papa et vous a passé yango moni bat mususu baloba tant crise ezalaka il fallait qu'il fasse dissoudre car ensemble yango moni ba banga kambanga ba kimimba ba osani ba okuta l'union sacrée oh ba c'est la vie ba c'est protéger et bela ba député zo mona na 2023 na éviter ce système renommé ngo ezala kaka ce que ezala ce que ezala ne ba renommé ba mais ce ezala que non il faut faire abeta na rigueur ba net ba Daniel Safu ba ozonga te tala bato bazana éthique pe na méritocratie bandeko Mike Mukebai il se bat pour que ville la Kinshasa soit propre mais tant des gentils sont bundisa na club des amis na moi na kati ya assemblée provinciale na Godempo papa Molière ba que non président na sepeli ndenge osali makambo boye nga na tiaki signature po bakoisa yo neza wana na retirer amona kanda que ça qui gagne on na Molière lokabi que non Liza bonga na ye junior bonga na bana mama kangu na botsa na ba okene wapi wasa fana na bumba na okene wapi et là papa Molière c'est le salut de tout un peuple et ça salut na biso bango ko ba bonga déjà biso to bonga na nté bakanisi la ta biso tel le papa Molière amati na plénière n'est-ce pas et ça sacré au moins quand le coloca ya parler du peuple wana yango ba Thérèse Kapangala bakufa ba Rossi bakufa kaka parler quand on doit parler du peuple wana et ça loko oyo il faut ezala temple moko oyo ils ont reflété démocratie et ça temple ils ont reflété tout un peuple mais le comme temple moko boye ya ba ami temple moko boye ba rigola temple moko boye ya ba opportuniste temple moko boye ya ba comédien parlementaire ndenge lobi nanga ndeko nanga Dardin Tibanyuma biloko boye est-ce que Fati en 2023 bilan na aux ndenge nini parce que bilan ya Fati vision ya Fati et dépend de car na yemo côté ils ont décentralisé. Merci mon amboka to kirina yo Gilles Alingeti o le IGF to yebi a ko bengisa ndeko na biso to yebi gouverneur Chantini Ngobila avina
Gilles Alinguete, c'est un homme de rigueur. C'est un homme de rigueur. C'est un homme de rigueur. Ce qui pendant à OK nangon denga au sabato nyonso eza bien. Il a coincé ma tata Tamponio. Il a eu à coincer le ministre Belé. Bien que Babiko était le monde à côté qui m'a bimé qui oui, casier judiciaire n'est baby déjà. À côté déjà Makal. Ozomona, il a eu à coincer Batu Oyo, tout le monde qui va toucher. La suite non on excuse moi. La suite non oui mais tout le gouverneur à Congo central to tout le monde va monier na katani na libanda mboka. Et ça n'a pas problème mais Gilles Alinguete a eu que dévoiler. Batu va comprendre que non. Ta député au sa confiance, ta ministre au sa confiance. Yo quand singo bilamba kata ki kuna so ba kangete. Mais les gens comprennent quand même que non. Ah, c'est qu'azo gérer ville mabé, c'est qu'azo ça. Obi combien kaka ville à Kinshasa. Combien de millions aux gens tingo bila général na ville à Kinshasa. Aéroport international eza à la Kinshasa. Nous avons des usines ya minene eza awa. Eza capitale ya Congo oyo. Awa. Ozomona tout ça l'ambassade awa bablo konyo sama awa c'est Gentini qui gère ça mais tala siko ebele ya mbongo oyo ville bimisi la Gentini tala siko réalité aucune chasse ça nango mbula uto betati muto après la pluie vient les beaux temps alors bango na ba mboka moko boye ayo tala ngona Congo awa ayo tango surtout na kin awa pendant que kuna na okatanga ba musala yo samba pendant que mwana mwasi kutu fifu masuka oyo alwala ba tala musala ozo sale mais tala Gentini ngobela mbaka awa a créé club d'amis na dynamique ngobela mbaka na 4 assemblée provinciale et l'autre monde na 4 ya Congo ba député et l'autre monde nka awa ngana osenga Gilles Alinguete inspecteur de finance soka bengié na sens moko patriotique à moins pas que noter Kinshasa Koufi abimisa biso Gentini ngobela na kwa c'est pas aussi n'habiter et osaka pas c'est pour ba godem poyo puis va passer to pesa confiance le ba comment ba ko protéger ba Gentini ngobela mbaka watu ba yebakate un député provincial aza supérieur que gouverneur député provincial a quoi il sa gouverneur mais Gentini a commandé qu'on manipuler ba godem poyi a comment qu'on manipuler ba tout monsieur jango ba magula kabemba ba Mike Mukeba ba bendana ba comment est-ce qu'on combattre mais baza minoritaire on se mona mais ba okima wapi Gentini ngo bemba ka okima nini akosi na kati ya union sacrée ozomona ba bloko ya boye ngazo ba mandat ya Fatinde na 2023 bilan na ezala compromettant par rapport ya batiment ba Gentini ngo bemba ka alors lokola inspecteur a bengisi asala musala na akenda ke lelo mais ba solo likaka abimi gouverneur ke ba bengisa mais suite na on te wana eza mambo IGF babengisaki me komena Kinshasa te wana batu na siko directeur ya DGM il faut tuna yango moni fati so travailler kala bataboku au sel côté pendant ce temps ba combattant il pèse ba oyemba kaka béton ba bimi misusu ba se volatiliser ba combattant il pèse mandat na bino neza mise en cause na 2023. Merci moi Mboka tozo na biso zo sala biso analyse par rapport ya situation no sozo likana kati ya mboka nsto loba o tozo loba o ya mabeto loba kwa malam pe to loba par rapport à vie na mokonza mboka o to sala émission na ndeko na biso moko na banda mboka par rapport ya dossier no Chan o bundisi ba te belé ba kanga mpe na kati ya dossier mo mokonza mboka bi dossier na eza eloko mo balongole ngona moni Fati aza sage Fati aza malin aza félin Fati. Au départ, son avis que non, on a bandaki ko ndima été et un peu trop makasi. Hein? On a bandaki ko observer. Mais à force d'observer, surtout dans le dossier où Noël Tchani, moi, je me disais, mutazana monopole au kata débat où eza Fati. Na sens ni. Bat nyos baïba que non. Katumbi étranger, Noël Tchani congolais, Katumbi. Mais déjà on a vu sur le ministère de nationalité à Moto. Attention à ça 50, à ça déjà d'office. Et vous avez dit que le bateau a dirigé Mboka na biso ba congolais. Alobi pour na hier azo mona dossier na congolais c'est un faux débat. On a moni que non azana argument makasi pour les cas oyo aya ko argumenter. Pour dire quoi, il a agi avec toute responsabilité. Akena Moto a déjà Congo Mboka na biso ba congolais mais to yebi na ba idée pesa ba baloba mais c'est Kabila congolais té. Ah mona. Fatia lobi angote, bato ba dirija ki Mboka ba congolais. Comme ça lobi ka pona Kabila té, mais ba ministre ba zaki pepe na Kabila, ba zaki congolais. Ba ministre zaki pepe na Kabila, ba zaki congolais. Et là on y a malonga ba sala ki ba. Au mona, pour dire quoi, ezala ke tala
ah muna makamba na dossier ngo kanisi bato to mona Jacques Ndala kanisi même pour na dossier wana point baloba ko te mbala mo non dossier Jacques Ndala kangami par rapport à procédure procédure o akende nango pona ko telemela to ko bundela yango yango ndeza imabe omoni ba polo esa kwe ya saki ba polo ya ko Noël Chani Noël Chani a proposé loi à côté quand on a parlement de ba okende ko voter ba comme ça ngo projet loi Noël Chani a oneka ata yo nous a proposé pe loi okoka que non ministre nyonso avant mutu nyonso na mboka avant comme ministre il faut tango akota azana ala sabiso que non na tsana pangu bonde to mundo to sende facha kende ko signer ko consigner ba biloko na ye to mona samba lukonda kende ko consigner ba bien na ye abi na comme premier ministre mais bota biloko na zaki nango avant na comme premier ministre mutu kaso to ka que non bazong sabisa ba maternité totale kaka ba lieu de naissance na biso yo ase bela bato na ba ministre e bela bato surtout landela avant comme ministre ko za lupangu na poto te pour za lupangu na poto za dépense ko za lupangu na poto za dépense faut futa ba taxe minene so mutu za ministre mutu za dana lupangu na poto ta comme ministre mais simba ma ofasi de to au moins pas ministre na biso ya enseignement a wili ba konga ba enseignant nyos ba professeur nyos ba do tangsa na sevini ba futa bango na trésor public imaginez ba professeur na ye école na ye privé mais à côté ça bango bazwaka mbongo na compte ba professeur bo ya batangisa ba école publique imaginez kaka niveau ozomona ya on va à un certain niveau il faut qu'il patriotisme mbongo na biso mboka na biso poto biso lokwa biso tozi opportunité ko signer to ça ya on va à un certain niveau il faut patriotisme ça là omoni patriotisme zanini bolingo ozo sangisa mutu na mboka na ye muna quand on est un vrai patriote otala mboka nanga tama mtu muna baba directeur ba OVD mais ministre ba infrastructure tama mtu muna kati mbongo bimi 50,000 $ pour basala nzeta mususu na kinkole kuna ministre azui akati 10,000 atindeli nani DG 30,000 déjà zui akati temps atikeli bato ba musa batapi bakati bo au moins nzele tikala inachevé nasuka wani kabila on fa kende ne pour lobela fati voilà pourquoi il faut fati azana rigueur makasi soki bato musu baba keno jila lingete au travailler pour na fati à mon humble avis na OCP nango pe bato ba ko banga te papa bato ba ko mi ko banga ta ata soki ba ko ngate mais déjà tant ba ko bimisa déjà kombo nanga et ko tsanga na carnet noir au mona donc pour dire quoi il faut makambo échanger ndeni conscience ya ba mais est-ce que bato zo banga mais congolais zo bango après ko kanga mutu après ya vimba mbongo na ba kanga 1 million 2 millions 3 millions to mona ngote bon il faut que le capé mécanisme va créer pour na makambo wana ceux qui déjà que non bongo déjà ça est là qui oui tout le monde va kangi asali des ans et après mbongo ngo kenda ngo ka bongo basala boy yango moni baba ndakana ko consigner biloko na bango ko bloquer ba biloko et puis tango kango ba tia pour vendre aux enchères ndenge za la rapenza au moins le bango boyo ya ministre tel mais le quoi détourner ki mbongo mongo boye tulunki mbongo na to moni ngote to teka lupango papa lupango oyo tita masomba kango ministre ona aza mukanda na l'état mutu azali kula l'état azate soki l'état mutu teka lupango ministre oyo ata après combien d'années le quoi l'état de mutu signer acte de vente wana o satana poursuite morte en simana et vous allez bien pour sunga mokonza boka teka tuté en simana ba izate na zaina Saint-Georges na kenda ki Nathalie Saint-Georges et Saint-Georges comme on répéter déjà qui to que ça va bien mais ba izate ba plafond toboka ba tole toboka so mbule beta et écoute oui to sepela ki ngalo bango na za bénéficiaire gratuité enseignement moi na ngoti osala tena faible a auto 6 nini a auto ça test ni ya fin titre primaire na ye na fouti à tel côté à part ka uniforme na somba ki asika na fouti l'autre côté non c'est pelaté non c'est pelaté sauf que il faut ba politique ya malamu ya accompagnement ya gratuité ezala ndenge mo pe faut tongla biso pe ba hôpital tona hôpital te hôpital ezate na Kinshasa hôpital du 50e au pokene ka ba consultation à Pamba au foot déjà pas moins de $300 bon ce qu'on va pas consulter au kutana médecin donc ils allaient l'autre fois nani na babomi mama yemo pour réhabiliter 50e babomi $500 300 kitambo bako sala hôpital ya initiative puis ça kuna na sele kuna ya mama Olive kuna l'état a un hôpital té l'état a un hôpital té ba réhabiliter maman mo ba bâtiment ya bien sauf que ba réhabiliter yango ba tsango ba équiper yango tout ça morgue malonga té morgue ça la kana ngiringi awa eza morgue ya nani ya Kimbuta le so moni morgue c'est que ça morgue ya mutu moko aza déjà soit politicien au monde donc l'état bato azaki liboso ba dépouiller l'état
pour que bango moko bazwa terrain. Or tout ça pour ça Fati déjà mandé comme Kende. Donc quand tu as 2022 ans. Au moins donc aluka beta le boko na mesa il n'est pas encore tard. Qui peut qu'on se ressaisir pas qu'on se par rapport à président assemblée a dit n'est pas pour comme ça que jalelo. Il y a un moment tozo lo baté. Et ça ba image mo na opesa yo tout monde qui mboso code atanga zalaki na nous député avant comme na personne à l'Assemblée nationale tant que président de l'Assemblée nationale. Tant qu'on va pour ça mabunda. Mboso a commis mboso code le comme président de l'Assemblée nationale commis ne touche pas à mabunda. Au mona le oye moko comme président de l'Assemblée nationale. Babilok auto décrier qui te déplorer qui ya mona président de la chambre basse du parlement. Chambre où ya makasi ya mboka na biso. OK tenir meeting na yo OK de koyembisa batu. Fatibe to. On pouvait comprendre ce Jean-Marc Kabundu muto salango parce qu'il est de pèse. Au moins pétition ça déjà contre président de la chambre basse du parlement Mboso Kodia a créé un meeting et là besoin de salangote aka sali meeting na Kalunga Fatibe beto aina changu oh muto bimsabino na balabala botinda ye azwa mwasi na ye na makambo to déployer ki na tanga Kabila peka yango moni muna il faut Fati actualiser système na ya ko gérer mboka Chadar alobaka biso mutafinge mama na pezongisa mama na ye oui Fati travailler moko mutafinge mama na yezongisa mama na ye makambo pembo sasala ki ngwana ti ce qui politicien yo zo abo bimana balabala boye bisaka no za mwasi na bana na ko bimana bango na balabala Fati be pona ngana 2023 kanda zaka moko Fati est-ce que yango ndi bato bazela na chambre basse ya parlement c'est la biso muna est-ce que yango ndi bato bazela ba député ba c'est la biso makambo papa molia ba okende kosala kuna bato bapesa ba Eliezer Ntambu ba confiance ba molia wana confiance ba Daniel Safu confiance metal lo est-ce que makambo zo sala yango biso tonda kozela bango merci moi la mboka tudoko marché na suka par rapport ya marche ya Lamuka o ezaki le 29 marche ba salité to mona pe ndeko na biso nani papa na biso nani Franck Diongo fa marché le 29 mais marche nyonso ya Milango bon mokonzi ya Kinshasa Gentini Ngobila bengai ba représentant nyonso ba parti politique na ba regroupement politique pour soigner bango pour que bati kanon makamba marche wana vi ba résoudre pour ça qui ba corona ba nini ba dérapage sur les 15 salama marche oui les 15 salama qui tant mususu santé que nous détermination au Lamuka zaki na pour marcher il y a les 29 et ngaka par rapport à démarche un soit démarche Franck Diongo bon oui quoi ça appelle tout le monde appelle ils en 2017 sur 2017 et 2016 Gentini Mbaka pe aka enani plutôt Kimbuta akasaka pe marche mo ngasa lema batayi des personnes banga ba marcher bata pepe depuis banga ba marcher ba on sport de chute ngasa na stade des martyrs nani ya joueur na sagesse nani l'ancien gouverneur Kimbuta akasaka marche wana bon bato muso ba keno Lamuka déjà politicien aza mutu oyo tanga kiti sur place sur terrain et ya nan pour intérêt nan c'est ça la politique c'est d'abord un jeu d'intérêt plus intérêt na ezalité a royauté mais ce que ça que muzitu na fayu lu balie mbongo batika ko bakino baza ba opposant de taille pas Fati et ça c'est ba trahir peuple congolais bato batela ki bango confiance et surtout ba système bango ba bima mutu mo abisingai est-ce que vous m'appelez comme si vous marcher que pour côté na biso na selemba courant za la raté na bombu courant za raté na kitokimo aussi mais za la raté est-ce que vous m'appelez marcher bongo ba maka pour na ba dépolitiser seni pour que non eza pour intérêt na bango le ba comme ba président na nzela loko mais est-ce que pour na biso ba vous m'appelez un joueur marcher on mona ça rappelle toujours des mobilisations na ba jeunes ba bimanga pour na ko marcher na simba ba politicien ba opé sur le côté falu ndenga zawana azana batu oyo a recommander ba sara ba ministère bazali azaba to la recommanda na ba entreprise publique belé bazali ala bana ba makamu na bango bana banani basa bazali bazimutu kati bato pesa bango jeep awa président de la république Fati a compensé apesi abidon pour la sunga ba député na yeba sala Moussa Martin Fayulu que député pe mboka a jeep na ye jeep il accepte ça jeep aboto les suppléants na maman Charlotte maman Charlotte pas sa suppléante Martin Fayulu ba pesa que jeep na parking na una chip ezate mo conseil azia parking Martin Fayulu chip ezate oh mais muna comme ma Martin Fayulu on na kisasa oh so azi fatika mana na faden akoza pe wakumoteka ngopeti bamsu bango bateka mais na sepela ka mona moko de sala ka accident ba konga ba Twitter ba komi ba komi soki une tête de moins retika si 499
ba congolais baza posa que on va dire pas tout à liboko et tout à la nyonso musu to lo bien nzamba sunga comme comme musu ba depuis que ba ko te ba tipo ba bima ba que ba tout à la tout ba ba ko fa po elo malonga ba aussi la plus ça été merci moi comme na suka comme niveau ya ko lakela déjà ba dirigeant na ebongo c'est déjà un danger Martin Fayulu pe opposant makasi ba to ba lié bongo ya na pe tant moni peuple comme na niveau ko lakela déjà ba dirigeant na ebongo c'est déjà un danger dire que nzamba sunga tam ko musu ba ke ba sortir ba des plaintes ba ko na ba jipa ngo que fatia pesi bango ba ke musu ba ko ya ba pont ba musu ba ko ya libulu ba ko fa ba ngo imaginez ce que jour on la Congo là il a imaginé to ku fisi 500 députés ce que là est-ce que député amené par Molière to même donc on va boulaka quand on boulaka alors bi nzamba sunga muna c'est grave to lo bango mais c'est grave tala venir biso ba jeune tabilonga biso de kota o ba konsu ba babi mais c'est Fatia Boyi DNA no chaîne par rapport à Atala Moïse Katumbi par rapport Mouna Koko m'opposant na Msusu. Je te dis, il y a des politiciens opportunistes. Il y a des politiciens oyo, a comme politiciens pour la circonstance mort venir ba papa Molière, ba Daniel Safa Kembi trop tel que na babaku ba kangu na politique. Fati il est né dans la maison d'un politicien. Atangi na mbonga politicien. Abanga Moïse. Aliep na mbonga politicien. Asali vi na ye na mbonga politicien. Abanga Moïse par rapport à nini? Par rapport à contre wato kuta Lubumbashi. Katumbi, tu vois que Katumbi a zappé en 2023, Katumbi a zappé adversaire de taille à Fati, mais Fati Obanga quand même Katumbi. Bayebani ba faiblesse na ba force. Merci mon amour quand comme n'absolu na souka message de groupe ça va congolais tout ba diaspora bazolando par rapport à l'émission. Quand on est dans le Bakamuna, il n'y a aucun Congolais qui est supérieur que l'autre. Mouna, attends la commission qui archipapoté évangélico, ceux qui docteur, ceux qui na nini. Dès lors que les Congolais toi non ndenge moko Congo des socle na biso Congo des point commun na biso Fati za président na biso et l'autre qui même na Fati eza Congo on a connu un père on a connu le régime il y a CCC Kongo Ndouazabanga le tout puissant maréchal Mobutu mais aujourd'hui on ne parle plus de Mobutu. On a connu papa Joseph Kasavubu. Aujourd'hui, on ne parle plus de Kasavubu. On a connu des jeunes où on appelle ça vie na bango pour que Zaïe comme les locaux Congo to Koba Lumumba, mais le Toubeta il se Lumumba, mais Toubeta il se Congo. Pour dire quoi, le pouvoir de Fati a un débit de même peu ezana souka nango, mais l'histoire du Congo ezane bandi ezana souka te. Souka ya Congo et dépend de kaka na avènement ya Yesu Christ. Voilà pourquoi na sala rappel na sens il y a patriotisme. Le patriotisme est plus fort que nos partis politiques. Bolingo ya mboka est l'équipe même mot d'ordre de l'autorité morale. Pour autorité morale azala, il faut Congo ezala pour azala autorité morale. Donc voilà pourquoi nous avons tout intérêt il y a que défendre, il y a que linga et puis il y a que faire développer mboka na biso. Tant les en Afrique, tout comme numéro 1 na pays les plus affamés en Afrique. Autres qui a mis Bali mais les oyo tout comme numéro 1 en Afrique avec tout ce qu'on a. Avec tout ce qu'on a comme potentialité, tout le monde a un minéraux na biso, tout ça na terre arabe balobaka. Muna, nyoso to kolona na Congo oyo et bota. Mais pourquoi tout ko se développer? Attends le fisc, attends le secteur de l'agriculture. Pourquoi? Parce que tous zangi bolingo mboka. Pourquoi? Parce que tous les politiciens vont improviser na pouvoir. Ayez un programme, ayez un projet de sortie à crise ya mboka na biso. Vous verrez que Moutoumoko Tawara Koubet la Fatima Boko. Oh, Totondo non. Fatima aussi a pouvoir né à Roleka. Mais Congo et Otikala. Nous devons aimer le Congo, nous devons aimer notre pays parce qu'il y a un patrimoine naturel. Oh, nous avons pas contact. Contact Nangazali plus 943 85 11 34 717. Ce qu'on a bien pour faire au salaire l'autre fois, même la Fatima comprendre que vous en avez un Takidjalelo. Tout le Congo pour les partis politiques, tout le Congo pour les autorités morales. Merci beaucoup. La paix symbole de Nanga Souka, la maman présidente orphelinat, excellence de Magui Dias, la paix symbole de Batnios Balinganga, tout le Congo parce que l'avenir à Bisso, Boulam Nabiso est dépendant de Congo. Merci beaucoup de votre tout balandi Bisso na 3W Congo France. Merci à mon boss Messedi di Pumba, de Babika Tolina Congo, Koleka, Babloki Billy, à Katia Mboka na Bisso, Badeko Musuba, ni tema mabe na Mboka na Bisso. Azade déjà na Mbonga na Koma na Mbonga Koma na Moti wapi. Tout le monde va considérer que les Bisso, les Congolais, faut à la moussa. Congolais sont ça la moitié déjà. Vous voyez les sous GT au PC5, pour PC10, pour Lobo, qui est le monde va député, n'y a pas de ça là. Au tout va travailler, va PC Bangonini, au Bayaka,
poloni atanga okenda ke libela. Merci na papa Israël Binda mosala nzambe ya solo wa tout la bisuma musika papa asola bien. Merci na mama Emily Nzemba motema tous pepele ya metolo ngala mtu kutali mbala sima mission banalisa kitoko to sala rapona ko koloba o nyosho je kana kati ya mboka na chema beto ya malamu to pesa kabino on se kati ya mboka so ngala kutali mbala sima. Bye, au revoir. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango ekara molai. France.com site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congo France.com